Ils ont contre-maître. Qui tout le monde est là, total l'année sur YouTube, tout le monde que pire petit à Kofi Olomide à Billy Liboma. Mais Badwazo Loba, Liboma Badwazo Loba, oh, ils ont un ballon. Ah, les jeunes. C'est faux montage. Ozoluka o déstabiliser disque d'or ya mwana na yo pourquoi? Vraiment. Quel motema mabe? Ya on a tourné air moko na pongi na lali. Est-ce que vieux azaka congolais toi azaka congolais? Pourquoi? Fali mwana na yo mto sala honneur. Conseil au fala beta honneur à quartier matin. Quartier latin. Eh, oh ngale bolo bango bien té. Et ça quartier latin ou bien quartier matin? Tout sur la nan. Tito sur la biso menga pour poser question répondre ngana. Et ça quartier latin ou bien matin? Biso yebe ça quartier latin, biso bien en matin. Et talinga ité. Et ça la quartier matin, et ça la quartier ne lobi on a pas mena ngote. Sikoyo pourquoi cause la mutema mabe? Obayina no abayina ko makamona wenge. Wenge ba beta concert na bango. Aleki na TV tendeza boye formateur na musique azalaka te. Ozo tout mon biso pour na nini? Olongo so na hotel na zu trophée mon États-Unis. Ve nini na yo? Oye ko yesu na fali. Mwana na yo mto sala honneur ya kombo na soki mto atali bo abeti maki no. Fali ba commenter fali ya wenge musique maison mais toyo kaka il paraît ya leka mais to mona été. Ba maman fali le king ya quartier matin ya SM mais c'est moko mais c'est mande fa pembe. So yo sikoyo olongo wana tano bezi ya buzoba oyo krele biso te to sa divorce à maman. Pourquoi ça divorce à maman? Boza maman lokuta. Mais c'est ça ba bezi divorce ngo bonyango wapi? Divorce mwana na azuluka bala wana. Akina ni musala akina libala ta. O mon pesa ba biz en plein ya batu atari ya nango na soki Shakira soki nan. Hein? Et ça normalité. Et ça normalité, il faut y aller non. Atika fali pour pas kimia. Olongo wana oki disque d'or a fali la 5 heures et ça le mukusalo na zota azwa disque d'or. Wana zakle te apo ya lokuta. Et ça lokuta. Oki fali azwi disque d'or. Ve, okozo mwa bato landri japonais tio sali makamboyo. Oki deng. Tio komukota. Première fois mona liboma a opona biloko la poubelle. Que oyote. Oh légende. Oh onde Sinda ceux qui Sinda château Sinda ceux qui nani. On comprend? Mais normalité. Première fois na mona chanter na mona liboma zo lokota bilo liboma bakange aisa kibotika. Légende liboma bakange na cadence. C'est un mensonge à ça yango kaka côté ya kaka na Éthiopie awa bato toi na yebi bango. Ah oui, na Éthiopie. Ah, est-ce que liboma nga elongo timo fleurer yo c'est tout fait ka ana bandela ki wana yo bandela. So na lobi boye tozano awa 2 jours 3 jours déjà mon actualité ngo abimisa biso mitakala moko boy tolo polele koboy moko boy banini o matende ça qui impact. Est-ce que Landry mon ça impact quand même jour mamo si aigle disque d'or. Oh wera pile vers fali azawana awata la petite fali a disque d'or on a tâté concert a fallu ko beta ve jour wana wera sona lobaka jour à concert à bango lobi oyo nyonso tout à hotel mais à concert oyo so moni pasi so aux étrangers kene de mboka la bino pour so ça vraiment mboka kozala concert pe a fali so aux étrangers 1000 ou kada ko voyager déjà pour fali mboka lobi aye les 15 les 16 fallait zo kita mboka oyo les 29 encore les 29 à lobby et nga français na obanga souté à retourner stade ce que ça l'homme ma passe quel esprit yo papa boti mwana olinga bola moment na oti papa boti mwana première fois mwana papa boti boya première fois te kindoki pe moi so kindoki évoluer o banda ko finga fali depuis kala me fali na to mwana na TV fali ba boya ka batu voilà ya moni ba wera ba miti malamu ba wera ba miti malamu ko ta bana moko ben poli ba finga le roi de la forêt mais akotaka boke bana on comprend? Ce qu'il fallait saluer le côté. Disque d'or a fallu. Attends, comment tout le monde a fallu les la télé à finga. Azan a tawa na té. Papa na ye donc na sala ngote. Telescopes. Olongo na luana na avoko na liboma okosimba bona bato lisoko na poto basi besikizenga eza en terme. Ndeko ya Kongo. Botu na ngai nini ho?
solo na ndenge ya kosakana te bino baye boza éparpillé à travers le monde bolingi bosala tour à la ville province ya Kinshasa ndeko na ngai ndimela ngai te esika kopema eza kaka moko na villa chez Dani Dende awa nyonso ezali ba appartement ya 3 chambres salon salle de bain na cuisine ya 2 chambres salon salle de bain na cuisine awa nyonso ezali ebongo côté ya piscine botela bino moko piscine ya mvimba na ndenge ya kosakana te esika pe ya kozwa mupepe na se ya nzete awa botela bino moko bino baye boorganizaka ba show ba barbecue botala esika ya koorganize ya ngoyo awa c'est la classe et la différence na ndenge ya kosakana te bino pe bato ya bafete ya mariage religieux coutumier na civil botala esika ya ngoyo ya kozwa espace ya kitoko mpona kosala bavenema na bino yaya botuna ngai eza wapio na avenue Beteke numéro 2 derrière station ma campagne oza mobimba wana okomona villa chez Dani Dende boyokela ngai bana poto ndenge basolaki boye. Oui, toza awa toza na villa na résidence Dani Dende Real de Madrid. Talaka biso ba Mireille la japonaise fondation Mireille isali ici là to ya kakin to ka ba vacances to ka place mo toza tranquille sécurité ezala bien sécurisé ya mwana moni to ya na biso na villa chez Dani Dende Real de Madrid eza musika teza ka na station ma campagne donc sécurité eza makasi bien là nous sommes bien repos donc toza tranquille. Donc, bandeko na biso ba diaspora boya boza décité sécurité bika Congo pour la place au boyebi ke boza bien sécurisé pas Dani Dende talaka ngai Mireille la japonaise moi na Paris na kitara awa donc ba vie juna jana na ba kitara awa talaka famille juna family to kitaka ça veut dire que nde makambo balobi villa za moko villa Dani Dende Real de Madrid babina mbese ke numéro 2 talaka ba séjour na biso ato pasaka awa donc awa eza confiance peu assurance comprendre talaka ba mama Mireille isali ici au cadre na ACP mais soka za na sécurité ba fait tout na jana na tout na famille ba komelaka awa eleka nango bien ezoleka na station ma campagne chez Real Madrid le grand prêtre na villa naye tout ça très à l'aise, tout ça très bien, très fier dans boulot na boulot na yé sali. En tout cas vraiment je suis très fier. Tout ezoleka bien la piscine, même tout va na kutu ba côté bien. Donc elle est canon bien. Ngano tu Suède. Oui, bana Suède en tout cas vraiment boza dessus na station campagne boza dessus vraiment. Bon c'est pelant fort. Pour moi déjà na lélé en fort. Parce que jour dans les bien, tu as chez Real Madrid, à ma campagne, appartement Mounilema, villa, piscine, nous sommes allés, on s'est retrouvé bien, ma casse courir sans rater, sécurité, nous sommes comment. Puis nous avons des en Norvège, nous sommes au besoin de kin, avant d'habiller à l'aise, faut aller pas Real Madrid. On s'est ma casse. Ah oui, villa chez Dani Dende, nulle part ailleurs, yomutu, ozala posa. Ozwa repo ya kitoko na ba condition oyo esengeli ndenge ka kozala na mikili ya poto awa nyonso ezali soki kure katani komitungisa mana ote groupe électrogène ya movimba eza wana ebongo côté ya mai forage d'eau eza pe wana mobimba na ndenge ya kosakana te ngai awa kaka na village chez Dani Dende le Real de Madrid eyokani Zachary Mwamba
Bandeko, bonsoir, bonjour, ça dépend Herbe Hollande émission Nabiso. Bienvenue dans notre chaîne Tumba Tumba, hein, Tumba Tumba Oya Zakari Mwamba, Baxele Petit Zakle, Liko Noro Mobali ya Pembe. Merci beaucoup Nabilo News Tubo Hollande Arabiso vraiment de partout. Des gars Tolobaraba soutien Nabino donc ba commentaire Nabino, ba j'aime Nabino et ça l'Arabiso qui toko makasi vraiment. Quand des bozo mona toza la carte à stade de martyr, hein, na stade de martyr bon de Torolobela Maram Kande selon actualité zo lekala mboka one Tolobaga Kinshasa mboka elengi donc borola la borola muka actualité botami soki bolali bolamuki actualité botami ni pareil donc biloko boezalaka na kata RD Congo donc on to benga mboka elengi quoi donc merci na bino stu bolingaka biso merci na bino stu bolandaka biso de partout donc là je dis un grand merci à Montréal donc j'ai d'ailleurs Lutondo et je te dis aussi de mes condoléances donc autant que perdre grand frère Naye mes condoléances j'ai d'ailleurs Lutondo vraiment mes sincères condoléances merci à bino stu bolingaka biso pourquoi pas à boss Yannick Kini le boss donc Rambox depuis Soudaf do Babi Muto à Simbi Makambo kuna nandenga osarana te kuna na telemu pandi koto na moni les grands déclarants Pablo Kini donc sur za posa ko déclarer bilo on a contacté Pablo Kini nandenga impact pe idéologie toujours quand ndenge marambango kendara tant to rotala mpandi koto to moni les Real de Madrid donc vraiment Babi soza posa bola la ba condition et kitoko contacter Dani Tende donc ana Kinshasa Babi flat ezaka moko place à se reposer ezaka moko pas Dani Tende donc yaka ozala ba condition et kitoko sécurité kitoko makasi ezali pourquoi pas Dadie Mondo Kolo Yodi mon thème à Karine Bamala ma grande sœur chérie joli Djeka mon thème à Papa Guy depuis Hollande Sandrine Kambou Babi la patronne depuis Belgique donc la patronne je te salue pourquoi pas ma chérie Nassim Moke je dis un grand merci aussi à Zakari Mwamba donc Baxele Mobali ya Pembe leo nazanga moko te nde ka bozo mona toza na stade awa nazali na Isaac contre maître na yende to sala ba analyse kande na lobaki na début selon ka ba actualité ndenge zo ke na mboka biso zara so lalo la muki actualité botami donc biso la kine kendara nde bongo toza na Isaac contre maître confrère nanga bonjour Isaac contre maître bonjour Sandrine Babana donc Bamana donc bamote ba tous place azali et la moni la medo la moni la medo so d'application MPTV donc amoni ka mama kivi donc voilà et merci na ba otu ba rozomali ba kwa kolanda contre maître donc pesa d'abord mbote donc les tribus de Yusra balobi nani wana Junior Malaïssa l'homme donc les mystères Junior Malaïssa balobi ki nauti kuna catastrophe Junior Malaïssa merci à toi Flora c'est sous là mongala vraiment ya kati ya Paris merci Nasser Nadine Moulasi donc monté ma grand pépite Nadine Moulasi Western je crois merci à toi Lionel Matuta et merci na maman sociale maman Lina balobi fondation LB ya maman sociale vraiment na kati Autriche wana balobi ki no bientôt makozo et salema mbote na bato tout o bazwa ba bakwa kolanda émission partout dans le monde balobi awa ndi to na kati stade vient na Junior Malaïssa les mystérieux na isa ki vient na qui rapide parce que muto benga za Zakle petit Zakle muto kenda sango muto sala makambo belle idéologie donc balobi petit Zakle vraiment place azali na pesi mbote balobi awa ndi to za na kati stade des martyrs voilà. Vraiment, Isaac, yo to belozo mo la maison mère, tout le monde dans la maison mère kuna ba kambezo botamaka entre ba bino ba na bana. Tout le monde j'étais mlopo et non pardon, nani la coste na nani bazo yo kanate to kato ngambu kuna miel de son. Tant to rien sous mon pandi ko to mon héritier watanable Bill Clinton et tout problème en gros eza nini mais quand on ko expliquer biso force ya wengi wana donc bon retour d'abord dit les manzaka moi sinzambe CP mboka o déjà azadera mabene na PC utiliser beaucoup ce qui est porte-monnaie magique papi kako le sebuna machine mon vieux maître ninja balobi que maître patron na mi tu as contrôler maison mère bon retour na mon mboka le roi de la forêt papa formidable balobi il y a bino porte-parole il y a club de stade de Orason et Audi les manzaka mayeyo wa tu zakana ba Alex team na Washington tu zakana ba ba tu bele vraiment ba ya 15 aux États-Unis vraiment tu zakana bango ndela sibiso donc moi na wenge musique maison mais force le roi de la forêt mon na sko et pas banana ye moi le roi de la forêt au fana na boya ikuna hérité na Fabrice bazo kanate non hérité na Fabrice baroyo bazala bango bien ezaka par rapport que no code ya né hérité otana bazo ba code ya ba pesa qui taba mais mon père ko to pc $50 mais ko to pc taba donc il y a un désolé ça bande comme ça biloba loba et la coste perd un problème na bango la coste donc la coste alobeka qui non par rapport à faire réguler ninga alobeka qui non na génération na ye
ceux qui bazaki ta 5 chanteurs bon chanteur le rôle aye makamunye simba la coste alobi que non okolo beloko tandis que biso ba la coste bazali AJJ Vic AJJ depuis à Maroc na esprit ya poto na mutu abula mindela Maroc et donc era comme Maroc abula et Europe de la atikala place wana yango moni que non bakomi ko tinda bango ba finga sikoyo l'idée la coste so eta kaza 1000 esprit alobi te boba leki on comprend na mito AJJ alobi que la coste bota raté la coste publier bala na ye comprendre na yebi mona la coste liboso za Christian chez la coste za na wanga na yolo wana va okoma mbole kota ya boss na junior mala ça les mystérieux comprendre donc ça bloko moko bo wenge na biso c'est normal et rito atana bese Gragogan à cause a jamais na ranki na fabricage quand on lobby que eza ndenge na bino na wenge za la bongo donc c'est que to lobake kodi a ba pesi héritier watanabe na ni nantaba wana donc eza ki ndepo ebotisa rankine o eza ki ebotisa te eza par rapport ya bana msusu neti miel de son nemo abete miel il faut zono ta au moins miel na lobe loko moko bo à l'époque miel atinanga na finga faire rigola miel wa kwa like kwa bilai miel on oh c'est moi le président fait rigola président fait rigola wana ngana zo sana Natasha Gol officiel les chaîne parmi ba chaîne et ba fan ya président fait rigola na poto na Londres wana au monde ba dango ba bazaliki wana et ba fiskelele baza wana comprendre tout ça qui ensemble na bango pour ngana zo ba ke ngai na zaki vrai gaulois biso to former dans les bourgades de la presse ngai na za parmi bato ba former les bourgades de la presse na za parmi bato ba former gouver master nga yolo mais na âge aza des petits mais eta kaza aza mobali aza master on comprend to former ba to yamba bangoti baza ba ya o biso to kuti ba fisto frappe to kuti ba nasi ba sele to kuti ba do ba sele biso Virginie manganga to kuti ba musu to kuti bango wana comprend mais tellement to so makamwa eza par rapport que non didi la kosa boyini makamwa pe héritier eza et là aux lobby ça ba te beleza makamba code ya on a joué sa miel que non miel faut tant d'abord ya osala promotion makamuna ye depuis yo ka no faire ko la lobby que non donc akoyembisa na dynastie Vena biso miel te comprenant te mais la perdable ya mutumba moko il y a double revolver donc il y a double revolver il y a lobaki ke nani héritier watanabe parce que na 1500 de héritier watanabe asa il a vocalement ya faire na bibo yo siko est-ce que bien tanzembo ta ya priambile pour album oyeba ne ikomo na priambile est-ce que mais tena bona bino bato ba loba makamo parce que na bi comme album te na zo loba onga na yebi on va passer par na so la o ba Jimmy Gold ba tumba na kati ya États-Unis ba yebi ba vela nga Francis donc Fabrice Ngila motema la to yebi on te on prononce bien nga na yebi retirada nga na yebi mi ange mi démon donc préambile oyebi en côté non on a dit era titre bon moi est-ce qu'il y a tant de gens pas besoin de yebi en mais héritier za ba gombe na gombe azana ba yakayote azana ba na ba reke on connaît ça ba nzemo moko ça so ki ya maboy tout des contrôles puis tout des contrôles dernier fils ya wenge musique à maison mère wenge musique à BCBG ba do héritier c'est dans yango ti ba baptiser héritier awa héritier zo kombo ya tout des contrôles awa dernier fils ouais ratali président la le roi de faire tali JB tala mwana président JB pa tali mwana le bité dernier fils na stade est-ce que mieux de choses wa taya ko sala pliambili na ende ko lobi pliambili soki pliambili album na yasa azwa taya ko sala promotion nango ke abana ko lande l'héritier pe en plus na landi émission mo basaki na masala nga die merci badinga azo critiquer que na ambassade na héritier ndaki naki wana héritier kuto ayebi prix ya visa ya États-Unis na prix ya visa Europe mais yo ba mission no ba yebi ngote ya kindape poto te yemoko visa kuto Afrique sili kuto yebi ngote Afrique sili akendaki yango na za Lubumbashi na musicien na ndenga Lubumbashi ba komi Lubumbashi ne bazu ezaki na ndenga avion te biso yebi ke bagende ba ngonyo so tuna avion te yebi pour ya visa héritier yebi pour ya visa tamwisi ba mission na Europe mobimba apesi mère na biso moko boy chance soki mère soki moi mobali soki moi si dayebi te vela biso njora apesi chance ya otambola Europe na mita otang et pour mbeza na ngote na sangisi ka par rapport à actualité ne yezoela pour héritier memaki mikili héritier memaki mikili héritier memaki mikili on sikoyo mutu abongo héritier azu ba innocent to ba innocent lokola ba kisi njora mi ba mikili e bongo yo miel oyo lo ba innocent bada te bato so suneti bona tolanda débat bango na grâce mbizi azo ba keno donc baba no linga na bango mibale grâce mbizi mutu alobi makambo na sikonga na yeba makambo bango ndeni on comprend so lokwa to so makambo gogan mutu aleki bango na micho na pifu ya wenge musique à maison mais le 25 rendez-vous beaucoup mona ils ce journée joue papa la biso le roi de la forêt à Botama puis en plus Mikolo ils a soulevé ça que non pour le roi de la forêt si la succès il faut le 25 décembre aussi la succès au le 25 décembre et la fête ça va toi fêter parce que ceux qui sont succès le roi de la forêt c'est le succès tandis que le 25 décembre ils a
maman, pour le roi de France, c'est succès. C'est grave. On comprend. Ils sont contre maître. Est-ce que le roi de la forêt, ça la pété que Asabana naie, vie sociale. Est-ce que Bill vraiment reçoit ma vie sociale? Ce qui Bill, car il y a mon côté vie sociale dans la maison mère, ils ont raté. Car il y a mon côté dans la maison mère, dans la voiture à chien, dans la maison mère, dans la campagne, dans la maison mère, ça m'a rembellé. Vie sociale, les rois de la femme ont tant que ça, on a tant que c'est héritier. Avant le câble, on a câble masse depuis pour mener la pression de place à ça. Vie sociale en Wazanine. On reprend vie sociale en Wazolo, vie sociale en Yanini. N'a l'on attache à propos de mon attache style à Souki. On reprend pour Migolo, on a attaché Souki parce que les petits n'ont d'autres dédiés vraiment les nos caractères aussi ma vie dans tout reprendre. Vie sociale est bill héros. Na tongo bobo ti da bana au bali moi si au boti da ban. On a déclaré vie sociale dans le lot. Bato a déclaré vie sociale dans maison mère eza lokola ba catholique. Na PCM mote eza lokola ba inongo. On reprend. Oui, qui tola ça droit à la maison mère. Ça droit au déclaré. Baninga bango ba beta stade de Marti. Yepe atapé na ko pese lo pa auto ça que yepe auto so imika yepe to appeler that night. Car on déclaré banda au na maison mère et mon akopena ba vie na bisoté. Ba perdaka. Au mon mutu lo fali pour pas que nous déclarer que notre ote vient de vie sociale na quartier la tezate. Non, akolo belo ko na te pour vie sociale de ba pese de ba la kisi na miso batu. On prend. Ce qu'on est au sein de la chaîne Tumba, chaîne internationale. Ce qu'on a vie sociale, il y a la caméra déjà beau. Pour y avoir d'abord sur la tizamba, kangi système là kangabongo, asimi micro la télé minango boy. On droit de déclarer vie sociale. Mais il y a déjà vie sociale yango, éclairer déjà caméra déjà zawana, vie sociale yangoana. Zakla iso que non bima, vie sociale yangoana. Au monde que non, au bord va déclarer bazar. Donc au bord qui va comment déclarer, comment va patron, comment va te béné, comment on Tumba chaîne internationale, chaîne aux kanga page na midi oh. Et se reprend pour nous pas émission, mon page tous les pages au kanga émission parce que chaîne Tumba biso to la na on peut tous abonner to bi puissance nango. So ne ba l'élection ko bondo ko ba ote vie sociale maman yo bi combien ba lu ba chaîne ba e ata na stade ba au stade interview ba zo terre mais yo zo occasion dans on mona ka ba image ka stade de martyr. Et se reprend vie sociale yango wana donc vira biso bila ko comme sur niveau yo la vie sociale te. Donc c'est pas nango te ngai na c'est pas nango. Et ils ont critiqué le roi de la forêt vie sociale le roi de la forêt peut sur parce que la maison mère vient la biso mutu sur toi yebi non vient la biso zaki soki dans soki nani on comprend et rasali makambu na ye azaki animateur mais azaki animateur bazwaki ava comme animateur biso to bayazaki nani il faut ba bazwaki wapi lelo OK poto bo sa makambu ba les marquer ya on a zo sabango que non mikolo botika bakana mususu le roi de la forêt bosana ngo est-ce que le roi de la forêt kana na bango ba alba que non o bango bato ba sali viona e ba panzani ba que ça les marquis kaka ye moko kaka lonji alba que non biso to sali viona batika le roi de la forêt bakana mususu azana na mitema e ko ya ko bima o ezata le roi de la forêt fa bimisa ba odili manzaka ndia bimisi bango bongo libana mboka biso ba contre mettre pe to koya reprendre parce que tu en as confiance dans le roi de la forêt. Tu as puissance ya mutu wana. Non, voyage ce que c'est bon net boy et pas ibato na lukali banga TV na ngai ibato yale. Na pese mo de place azali. Bon retour na kati mboka na biso uti Dubai. Ngai pas ibato asela libanga te me via benganga atindeni ngai dédicace nanga. Soko kotinabu ba defisa kate Isaac elle est contre maître de la presse abokanga. Et c'est na senga libanga te me via atali que note petu azo poser peme nanga fort. Aelinga ba kiki mon colonel kiki na pese mbote ça t'a provoqué Jésus na pese mbote place ozali. Na aelinga odile Aelinga Élisée Bokota, Aelinga staff. Ah, tika na boka libanga sko et pas le roi de la force le poto contre maître yaka pour via talara. Na okenditi. Ata braza pamba via minga même ata lufa pamba na okende. Poto dia to kenango parce que naza porte parole la club de stade de Werason. Oh ils a créé par Odile Manzaka moi Nzambe. Mais ba sami po ba vice président bazawana. On comprend. Donc biso na maison mère etambola bongo batu ba kipe makam na biso te. C'est guerre au possila ezo senga nini. Ekosila biso mais papa asangisa bana bongo te. Papa za ta osangisa bana te parce que biso na wenge etambola bongo. Biso na wenge puissance ya wenge ne yango wana ti. Puissance ya wenge yango wana biso etambola bongo. Biso etambola bongo. Ils ont contre mettre les loto moni fali pour pas 8 disques d'or. Un disque d'or a fallu pour par exemple une fait na snap. Donc au cas qui a ça qui on dit. Non, félicitations a fallu pour pas. Et là on a s'appelé d'abord à la vision de mon abatouté. Toujours. À la vision de mon abatouté pour nanga d'abord eza eloko photos d'abord fier nango. Mais et là yo ça nga pas ça tandis que fallu pour pas azo préparer ba makambo kitoko ko zo ba disque d'or bongo ba kulutu mususu ba créer déstabilisation ya mon mboka fallu pour pas.
parce que disque d'or voilà tout le monde qui question de image bimi qui question le bas que non pour nazala on nazali que non le musique hein ba reconnaître ngai phrase disque d'or pour disque d'or na micho fallait a commis ceux qui mondela moni fallait voilà le monsieur disque d'or en Afrique centrale les musiciens là ba ko poéter misapi na mindelo ba yeba fallait ba yebi déjà donc na micho il faut da félicitations à mon amboka fallait pour moni que non moyen le bango traité parce que na warioté ba wario baza ba disposer wana pour ba lo bango lokolo ba petit na la médo soda makasi ya kataka bilamba do ya longola kande donc ye mto solo makambo wana bien bien taki ya wario mais o eza problème eza nini que non mona mboka fallait pour pas félicitations na biso na ninga wenge au salut honneur mboka na biso so sapeka toujours honneur biso pe to fungo de maboko stade de martyr yango yo bato ba koya le 29 bato ba ya na ninga moko boya ko critiquer te ba ya ko tala ndule parce que et loko siko ne mo muketa ki analyste so ina tenga mo muke mona mboka fallait pour ba ko ako retourner stade maluba wana ndezo bangisanga parce que stade de la troisième fois on a ya na okota stade na hôtel likolo na hôtel oh oyebike na CA ou ezaka hôtel ils ba chambre mais ba ça on bien ti so na banga est-ce que stade ikoza retourner pour stade eza stade ba soit guerre au moment muto okota stade non ko toucher ta koti so ba les rois de la forêt za ki ba no stade zo bukana et so ko pelo ko na zo sabatu bo comparer stade ya Falina ba wera te ba wera za ki époque. Mais les époques mais qu'on retourne stade inde bon maloba mabe qu'on retourne stade inde za maloba moko boy sur na ba propos na non na biboy na biso c'est bon na biso ko beta ba to rotonda mon stade oh et ko tonne ko répondre fali poupa mais qu'on retourner derrière le comment qu'on retourner donc zanine au corriger au quoi ici en haut au sali on bat no ba salateza yango wana il y a des cadres déjà mais oh il faut que ba non na beta concert nanga le quoi va venir nga ba beta mais époque na ba beta mais aux époques ya lelo parce que ba swage ba linga ko beta au mona boy mutafandi ah mutu mafandi kuna Paul nga te to fana permettre ba wera zaiki no mutu ko ba to koti ba buki ba portail ba nini panzani comprendre il y a différent donc vers la biso beta concert retourne calme déjà et là on a se faire fali pour papa era lo ba ki message on a lo ba ki no na ba master na biso ba ko beta ba maso ba koya sima ba kobeta concert donc stade des mutu no surtout le 25 ya kobeta ba to kobeta concert to mona pe ba programme to pe ko ta ba golois président bango attendre ba opesa président bango ba charge que no ye a s'attendre na ngote eza ye mo aloba te ba opesa ba charge petit on a gouverné gouverner les bogards bazo lukela ye bangamba ko sakana te on bon donc ba ke faire ko beta stade non akobeta stade na atia mais au moins pombe nini ya on a sa ba golois pe faut ba dozaka VR outi na foyer azala kati ya foyer dernier fils ti marka uza ki o gafe zolo ba keno wenge wana beti wana za wenge ya na politesse ki ya madu eza wenge ya madu makima mais VR outi prison outi na foyer lo binini nga dernier fils héritier atanabi nye bo fandi lisusu loko afala te libaya ya le 29 héritier ti le 25 oh yepe akobeta le décembre petit le boga vi keno le boga ta la français cho lo bana télévision petit nanga sans terre. Regarde, besoin des présidents. C'est pas des ceux qui montent ça. Musique, non, musique, ils ont la comparaison. Voilà. Il y a un moment fait le goal lorsqu'il y a moi zappé moi maïele à lobby. Ngai concert, tu retiens en année 2023, mais il faut en septembre, bah moment où que nous bah congé bah ni par rapport. Sur bien non, besoin bien au décembre. Il y a pas qu'on mette à l'ibaya. Non. Fallait ça faire affalité, bah même visioter. Fallait aussi makambunaye na makambunaye les lots disques d'or ah ça makambunaye donc pour féliciter quand même fallait disque d'or kitoko voilà merci parmi ba misia Congo oyo pe en plus na osenga kaka na concert ya le 29 masalanga Emmanuel Macron na peso mboto le ba dire que no karaté les 15 déjà aux aéroports wana to ya les 16 voilà les 16 aux aéroports wana Emmanuel Macron il faut la vérifier pas na yo pour masalanga na tazawana ambazi azawana batu tous wazawana et là na osenga kaka mona mboka fali poupa ah ouais la tête quoi la exhibition disque d'or aya disque d'or il faut la coupe du monde au moment où tu as stade le 29 oh bakota hôtel ba jouer bakota hôtel boya voilà atem ça mata monde ezaka entre ba jouer bakota parce que coupe ati wana ce que to ya on a topé ça maman disque d'or qui question à lobby que non adaya zo ngote ta qui question ayana santé ayana mato moi makasi va ta mato mais azo disque d'or te maman tala manu ba ko sauter disque d'or on fait la coupe du monde est-ce que fallait ceci concert tout jusqu'au tomolé yango pour frapper poto
a frappé pe na Kinshasa mais eza concert moko ya Rakine ba vena ya wenge musique à maison mère dès le début ça makambo wana te quand même ba warion de faut ba doser la main faut ba doser ba la main siko la veine dans la bouche autorisée ya tombo kaka donc yoko za lokola ba golo ati yo za ba tomaye ba faire makambo. Voilà, merci beaucoup. Donc là vous constatez dans un contre-maître Isaac Azo Palola. Donc un peu si bien tout bolanda biso, merci vraiment. Bon continuer kolanda biso ça la biso qui toro makasi en 18 mon petit frère chéri, je te salue. Pourquoi pas Belle Zui. Je dis un grand merci aussi à Mariam Zui. Pourquoi pas à celui qu'on appelle Andy ou la Bila, Erjou ou la Bila. Bilon Stobolanda biso vraiment topé sibino bambo tebele. Djogo Montana Zui. Donc je te salue aussi mon petit frère. Isaac contre maître. Toi qui tout le monde lelo total la nini na YouTube tout le monde que pire petit à Kofi Olomide abe liboma mais batwazo loba liboma otaka batwazo loba oh eza on mamba lokuta eza lokuta batuni ba eza lokuta eza lokuta ah les jeunes c'est faux montage ozo luka o déstabiliser disque d'or ya mwana na yo pourquoi vraiment quel mutema mabe ya on a tourné air moko na pongi na lali est-ce que vieux azaka congolais toi azaka congolais pourquoi fali mwana na yo mto sala honneur concert au fala obeta honneur à quartier matin quartier la tente oh ngale bolo bango bien te eza quartier la tente ou bien quartier matin to so la nan ti to so la biso menga pa poser question répondre ngana eza quartier la tente ou bien matin biso eza quartier la tente biso bien en matin etalinga ité eza la quartier matin eza la quartier ne lobi on a pomé na ngote sikoyo pourquoi cause la mutema mabe obayina no abayina ko makamona wenge ba beta concert na bango aleki na TV tendeza boye formateur na musique azala raté ozo tout mona biso pona nini olongo so na hotel na zu trophée mon États-Unis vie nini na yo oye ko yesu na fali mwana na yo mto sala honneur ya kombo na soki mto atalibo abeti maki no fali ba commenter fali ya wenge musique à maison mais toyo kaka il paraît ya leka mais to mona été ba maman fali le king ya quartier matin ya SMS moko boye mais ça mande fa pembe so yo sikoyo olongo wana tano bezi ya buzoba oyo krele biso te to sa divorce maman oko sa divorce maman boza maman lokuta mais c'est ça ba bezi divorce ngo bonya ngopi divorce mwana na azulu ka bala wana akina ni musala akina libala tia o mon pesa ba biz en plein ya batu atari ya nango na soki Shakira soki na soki nan hein est ça normalité on comprend est ça normalité il faut y bake non atika fali pour pa kimia olongo wana oyoki disque d'or fali na 5 heures et ça lo mukusalo na zota disque d'or wana zakle te apo ya lokuta eza lokuta oyoki fali azwi disque d'or ve okozwa mwa bato landry japonais tio sali makambo oyo oyoki deng tio komokota premier fois mona liboma aopona biloko ya poubelle te oyo te oyo légende oyo nde Sinda soki Sinda chanteuse Sinda soki nani on comprend mais normalité première fois na mona chanter na mona liboma zolo kota bilo pe liboma bakangi aisa kibotika légende liboma bakangi na cadence tala ce que le reversé au moins tous les bateaux bakangi wana ba pire petit ya masa ya elandi japonais oh petala lokuta c'est un mensonge asali yango kaka côté ya kaka na Éthiopie awa bato twala nga yebi bango ah oui na Éthiopie est-ce que liboma ngo elongo timo fleurir yo c'est tout fait ka ana bandela ki wana yo bandela so yeka tozano awa 2 jours 3 jours déjà mon actualité ngo abimisa biso mitakala moko botolo polele koboy moko boy banini o matende ça que impact est-ce que landre mon ça impact quand même jour mamo si aigle disque d'or o wera pire via fali azawana awata la petite fali a disque d'or on a tâté concert a fallu ko beta vie jour wana wera sona lobaka jour à concert a bango lobi oyo nyonso tout a hotel mais à concert oyo so moni pasi so aux étrangers kende de mboka na bino pour so ça vraiment na mboka kozala concert a fali so aux étrangers 1000 ou kada ko voyager déjà pour fali mo ka lobi aye les 15 les 16 fallait zo kita mboka oyo les 29 encore les 29 à lobby et nga français na obanga souté à ko retourner stade ce que ça l'homme ma passe quel esprit yo papa boti mwana olinga bola moment na oti papa boti mwana première fois na papa boti
boye première fois te kindoki pe moi so kindoki évolue o banda ko finga fali depuis kala me fali na to mo na TV fali ba no boya ka batu ya mo ba wera ba miti malamu ba wera ba miti malamu ko ta ba moko ben poli ba finga le roi de la forêt mais aza akotaka boke ba na ye on comprend so fali a sali le côté disque d'or a fali atam ko mo to to mo fali le kala télé a finga aza na tawa na te na bibo papa na ye donc na sala ngote est-ce que ba kozolo ba les solo telescopes olongo na luwana na avoko na liboma okosimba bona bato lisoko na poto bato basi beskizenga eza en terme venanga Teams Production mobala mande fa pembe vena peso mbo de place za oskize era terme venanga Francis Lukubika les bandits de la ville papa Londres ko silikate pona Londres wana na bato mikolo o sakate mais c'est bangonga ya Londres te ngana ko Autriche et pas maman social mali na mto sali restaurant munene na Autriche aisinga ifona ke kuna pona ke na ke ko servir makambo on comprend alongo makambo osimba sima on comprend aye ko la biso kisinjora na mwasi moko bo merveille rambo fio merveille rambo ki na potwa nani merveille rambo azamon balité mwasi oh la main merveille rambo azamon mwasi to mwambali mwasi merveille rambo oh azamon mwasi odile mto yebisinga bongo azamon balité azamon mwasi verso kimise bon ozino bango mi bale kisinjora lobelaka yo po me fa mona bato bolobelaka ya neti pi Roger na saka dekuta baswani eza voilà déjà okota fuite on donc batika biso mais ata message na konda sepe kisinjora wa esuta la binote okomi tana biso ba contre wa esuta la binote tana binote leki déjà bo seda makamo surtout ya normal bo sepe makamo surtout ya mabe et komi ta oyo mikolo nazo pesa bango lettre de démission il faut ba fanda ba komi déjà ba fonctionnaire il faut bazonga ba fanda ba parler ba komi fonctionnaire on parle ndaka papa bango vendre ndeni na biboye era yaki ke papa biso l'équipe papa bango l'équipe papa biso mate papa bango ndako moleka papa biso mo makamon ba isa bino makamon yango na lata bango na émission na kakati to sala na yoti na simbani ba robe ba plate koto ba jeep na yesi bango no bozonga bana basi mais au monde rappelle dans nos qui s'injure quand même esimbite mbanga eloko fundi mbanga eloko fundi mbanga na tolo na sima olati robe messi maison mo ate lokola o ba de mais la limbisa nga bango dia po banga biso et ça la bien que nous puisse ça dit le monana parce que on dit la thème ça en plus ken piana yes maso no tenatiki onano mais ezaka que non te azama so dit le te akosi ngana fali na ndako o dit le dezanga yo la mais so na kosi la mais za wana ti ndako dit le ngana bien très bien téléphone o dit le ngana bien très bien donc muto o dit la tambula na ye lokola ngati butu moinga eso ko wana masa lokuta ya lokuta totika jamais komona ye pemena odile te siko eza nini kasi ngana ye biba to za pemena odile na bibango mais ye mon Dieu m'a parlé rien autant se peut dans façon peka ya ko non au moni bango ba koma ba analyste ya mbongo lokoso ya mbongo au mona concert à présent biso fali pour pande ba lo après ko sila ba ko mi periti ba ko balukela concert ko so simbité mais comment va ta bezit on va ta base au moins bango comment va ta base parce que bobo masco cop na biso on moni lelo comment difficulté na poto pose wa relation mo sérieux ya vie moko boto master mo boto momi moko boye comme pasi pour ba bombe biso cop on comprend mais c'est mo neti poto benge miso ta on est batindi yo kaka on comprend donc ba bombe biso cop comme pour ça l'analyse peu en plus c'est pour ba côté bozara dia na bien côté bozara dia na bien to mécano géant na biso surtout ba to comprendre siko que non ba contre-maître pe ba yebi makambo ba viona ba analyste te ba analyste te ngana okila nde ba maso ba za pemena ba ngone mawa verdina na wa pemena susu nani aidor beaucoup na okila nde bango mawa parce que okila bango mandeni bango ça musa na bango d'autologie be ba rapena na naniti yebite d'autologie no pe ko be ba pena zo na mutu mo po yambi pe be bit on parle so ngana tala ce niveau ya étude batanga bazana batu moko boye asie milise mo ba kala ya hôtesse mo kala munene oyo ko ya kotoyo ceux vila biso zac le père format na mais a format ba gère oti ba parmi ba école vila biso zac oyo ba loki machiki trop sur le rôle la papa yomba lobaki no chance lo pamba oh là doit tali saut au moni vie zac ba to tuya bimisa ba na indusa petit zac la l'équipe bango
tika no bato lingala facile ona o ba Chirilandu tika bango nanu po bango ba banema on a biso otote mais tala mais nani petit Zach ya sala introduction d'émission mais yo déjà yo kata bango ba sala introduction na moko waza soki RFI bo ba sala ndeni bango ba banaka mbala mo action mbala moko doki ba ko finga ba komba bato ba ko loba ozo attaquer neti RFI ozo attaquer wera pour rien bando bane ko attaquer wera kuta ki pakote bakangisa ka yo le wala femme bakangisi olokuta wera kangisa mutu te wera senga kande bato balo bakane bongo po bozo kotsa mbongo et que ça ambassadeur de la paix aza mutu bozo bati on comprend donc il fait biso Zach la format na ma format ba musu bien te on comprend ouais mon bane bilim ba mal ko ba rata bani faux dossier. Faux dossier. Voilà, faux dossier, nous sommes arrivés presque à la fin. Je ne sais pas, contre-maître mot de la fin, non, puis ça fait un beauté. Non, mot de la fin de Jézaraki, non. Bon, mot de la fin de l'émission, elle est là. Tu sais on s'abonne, on s'abonne. La chaîne Oyo. Tumba TV. Il y a la chaîne parmi, la chaîne Pébiso de Fanara. Si on a besoin de news, na luka ma kota moins rapide, Nathalie ah c'est bon, ça bien. Et là, donc pas trop la chaîne Oyo, nous n'avons pas molé place à Zali. Après c'est inspiration place, donc il y a une inspiration bien. Et après c'est ma coquille Bélo Monique non, à la première peu chroniquer, on peut fallir peu ce qu'il y a à Lukaye. Pour ça la promotion, bah stade du Bouillé, c'est un bon belé, c'est un bon belé donc nous avons passé on en a 8 et après on l'a payé au peu, qui t'as robéninga les sonaroya. Donc technicien la biso na ciment, la mettre dans la monnaie soda à Wario, donc cameraman anga Lionel Matuta balobi soda Oyo. Akenda guerre atika na blessure mais alobi na otika munduki te na kobundaka na munduki mon technicien place ça vraiment je t'aime beaucoup parce que ça rasoda nanga partout na pesi ombala patrona moi na bon marché vous azo benga siko ombala patrona moi na bon marché to tambola ne micro yem na sécuriser makam micro moi na bon marché tongo ombala patrona pesi moté na pesi ba fa nanga tout Londres Belgique Suisse partout États-Unis il y a Kenzo le gouverneur des États-Unis Alex estime m'a tombé d'ici na pesi moté Vasco m'a bien au bimi pe quand on est sur la bien au petit nové et au bien petit non en privé pour sur sa petite on est ça et tant que Vasco m'a bien on a yebi sur sa petite non bien pour ba voisin ba sécaté yo yebi ka ma maman les ah na yebi si yo pardon. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Merci Nabiolo surtout. Oh, Bolanda Gibiso, merci. Nabandego nyoso, vous s'abonner à Tumba. Donc, bah, open vous s'abonner. To Sengabino, vous s'abonner vraiment. Et on s'est Biso Kitoko Makasi. Je dis un grand merci à Gédéon Lutondo. Donc, pour la image à Kitoko, pourquoi pas mon boss Zachary Mwamba, petit Zach le Baxele Mobali à Pembe. Là, je dis un grand merci aussi. Nabilo Nyon, surtout Bolingaka. Alors, moi, mon pandi petit Warion. Mon compte Warion Nyon, surtout. Donc, je te salue. Na Pesi Pembote, na Karine Bama, ma grande soeur chérie. Hein, Sandrine Kambola, patronne, on a vu que Kalaming de retour derrière. Na Kinshasa, Yaya Salara, Neto Yoganaki. Et Kendekito, Makasi, pourquoi pas mon papa. Colonel Bama, papa, je te salue depuis France. Pourquoi pas Diki Bama, na TGV. Hein, Diki Bama, na TGV depuis France. Je te salue aussi, mon frère. Joyeux anniversaire, Babi, vaut mieux tard que jamais. Pourquoi pas notre petit frère Elvis Mboyi, Djogo échappé, Djogo Mboka, joyeux anniversaire, Penayo. Nabaïnyo, surtout vraiment Bolingara Tumba TV. Je vous dis un grand merci et au revoir. Villa chez Dani Dende, le Real de Madrid. Oyo afandisa masolo na ndenge ya kosakana te. Bilobaye boza éparpillé à travers le monde. Bolingi bosa la tour à la ville province ya Kinshasa. Ndekola ngai ndimela ngai te. Esika kopema ezaka kamoko na villa chez Dani Dende. Awa nyonso ezali ba appartement. Il y a 3 chambres salon, salle de bain, na cuisine, il y a 2 chambres salon, salle de bain na cuisine. Awa nyonso ezali et bongo côté à piscine. Bote la bino moko piscine ya mvimba na ndenge ya kosakana te. Esika pe ya kozwa mupepe na se ya nzete. Awa bote la bino moko bino baye bo organisaka ba show, ba barbecue. Bote la esika ya organiser ya ngoyo. Awa c'est la classe et la différence na ndenge ya kosakana te. Bino pe batu ya ba fête ya mariage religieux, coutumier na civil. Botala esika ya ngoyo ya kozwa espace ya kitoko mpona kosala ba événement na bino. Yaya botu na ngai eza wapio na veni Beteke numéro 2 derrière station ma campagne oza mobimba wana okomona villa chez Dani Dende boyokela ngai
bana poto ndenge basolaki boye. Oui, toza awa toza na villa na résidence Dani Dende Real de Madrid. Talaka biso ba Mireille la japonaise, fondation Mireille isali ici. Là toyaka kin toyaka ba vacances, toka place mo toza tranquille, sécurité ezala bien sécurisé. Ya mwana moni toyaka na biso na villa chez Dani Dende Real de Madrid. Eza musika tezaka na station ma campagne. Donc sécurité eza makasi bien là, nous sommes bien repos. Donc toza tranquille. Donc bandeko na biso ba diaspora boya boza défité sécurité bika Congo pour voir la place au bébé qui boza bien sécurisé pas Dani Dende talaka ngai Mireille la japonaise moi na Paris na kitara awa. Donc ba vie juna jana na ba kitara awa talaka famille juna family to kitaka, ça veut dire que nde makambo balobi filet za moko villa Dani Dende Real de Madrid babi na mbese ke numéro 2 talaka ba séjour na biso ato pasaka awa. Donc awa eza confiance peu assurance comprendre talaka ba mama Mireille isali ici au cadre na ACP mais soka za na sécurité ba fait tout na jana na tout na famille ba komelaka awa. Eli kanango bien ezole kana sa soma campagne chez Real Madrid, le grand prêtre na villa naye. Tout ça très très à l'aise, tout ça très bien, très fier dans le boulot naïe, en tout cas vraiment je suis très fier. Tout est bien, la piscine, tout va dans le côté bien, donc elle est quand même bien. Non, tu Suède. Oui, bana Suède en tout cas vraiment vous avez déçu, na sensement campagne, vous avez déçu vraiment. Bon c'est pelant fort. Pour moi déjà bien les liens en fort. Parce que je joue dans les bien. Tu vois chez Real Madrid, à ma campagne, l'appartement Mounilema, villa, piscine, nous sommes allés, on s'est retrouvé bien, ma casse courir sans rater, sécurité, nous sommes que moi. Puis nous avons des en Norvège, nous sommes besoin de kin, avant d'ambiance à l'aise, faut pas Real Madrid. On s'est ma casse et ma. Ah oui, villa chez Dani Dende, nulle part ailleurs, Yomutu, Ozala Posa, Ozwa Repo ya kitoko. Na ba condition oye sengeli ndenge ka kozalaka na mikili ya poto awa nyoso ezali soki kure katani komitungisa na ote groupe électrogène ya movimba eza wana ebongo côté ya mai forage d'eau eza pe wana mobimba na ndenge ya kosakana te ngai awa kaka na village Dani Dende Real de Madrid eyokani